pe na ndenge na ende ça là comme la période bo oh par règle douloureuse ça li bomu passe et comment bo oh noter na kati infection et développer ma casse comme la matrice oh matrice c'est comme bo cancer à matrice de c'est généralisé ah ti yango auta kokufa ah tobi mi ça qui na même polé kiri na biso bon mususu bon tobi to définir acheter oh nous soka déjà comme na ba période azala mukolo na azala kino mais aza vierge ye wana katwana posani na butu partage ezalaka nini nde ezalaka mbule basera mbule beti tosokola na mbule tobibi na biso libanda na bakala so pamba tosokola ebe ya yango alati mwa kilote na mwa bikini na asaleje na ye na meki na simbi na tolo po aseki abi aza mukolo vraiment ya gravité mais par rapport azaki mukolo na simbi ebwe na libeli atalinga fente nga ndeta beta nga na kimi nete yi le kimi na nga tapeur na biso après toi la qui déjà ça na moi déjà moi faiblesse mon pas mutu aza na rigueur après mbula na ngati na lupangu dans gronder nga na moi makasi na moni ane déjà faible nga petit pele qui tata la zoka de façon qui aime qu'il est tanga na mbele azoki kanya na zoki na kimi c'est rapport mais au monde comme vous ya boendeni comme tout moi ko na biso gagner la nga nga ko de tana ngati si batamo température comme normal na bimi na balabala kota mabela mu makile tanga kina moi qui dit baba to faut être on kimi na toilette va singa lingo kana papier boka na libula toilette baka mama mapena bon maman Tiffany bon oyebinga vraiment non pas tellement même so ka nginga ko imaginer mais pas te kenga na la police pour na sani mabe no sala inédite non komati beli bando boma bambuna no nyoso bando kata bango bando bo ba prière wana ezaki efficace ana kingo oto akana nga boma nga un jour to ni baba boma nga na jusqu'au rêve tu ngambia fa yo boma nga ni no boma nga pe na bimisi mundu kina zo beta na ba inosa bazaki na kane so so ite na beta l'église yo l'église faut qu'on évite la distraction. Partagez cette émission massivement, maman Madé, Kebani, maman Betty Kokelea. Donc, tout le monde, surtout en France. Les Camo, ils ont bendé la France. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons shalom, bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux, amoureuses de la parole de Dieu aussi, des sites émissions, témoignages, bisikabat bamon lobo konanzambe, ba expérimenter makamna kolo yesuna moyeni satana babeta misu pai paite, bazonga kana la princesse de l'Éternel, na les Nazaréens pour babeta no makamango ningizali. En tout cas, Jésus-Christ, ces derniers temps, j'ai dit que Jésus-Christ est waouh. Donc, la princesse de l'Éternel, je suis tellement comblé de joie. Bozo pesa biso toujours confiance, quoi. Donc, vous nous faites confiance et nous sommes là, comme dit Habakkuk, donc toujours à mon poste pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Et si je sers Dieu, je crois aussi de tout cœur que je vous sers. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, ce plateau est tellement comblé. Et à ma droite, la personne que vous connaissez très bien, c'est la fille, ma fille que j'aime aussi beaucoup. J'ai oublié un peu son nom. C'est qui encore? Ah, j'ai oublié son nom. Mais je retiens le nom du pasteur Timothée, qui est son père spirituel, qui est avec nous. À qui je dis shalom, l'homme de Dieu. Shalom, maman Tiffany. Bonne santé. Nangolu et Tata, vraiment, tout ça malam. Toza malam. Kola bateli. Lelo lisusu toza na les Nazaréens, liboso ya batou. Na bomesa na biso toujours témoignage. Lisolo ya sika kola zo baksa. Amen. Na baki na sima ya caméra makambo ezali. Makambo na tomoni te to bando misata moko moko to mona yango
Léona Kanza Tozali solo musuto kobeta pour na likama témoignage. Nazo zongela yo papa Timothée pour pesa pe batombo te pour na tono quelques questions avant to bando présenter pe bato yo oye na bango. Yes. Liloba na yo ezani ni sima nzembo oyo. Régie à vous parce que tozo sepela déjà. La Bible nous dit réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous à travers ces cantiques. Alain Kiakala Losako Mokondi pour papa Guy Labala et la famille Labala tout entière. Je vois là Lauriane Labala aussi ma sœur à moi-même Nika et maman Betty Kokiléa papa Deyo. Je vous dédie ces cantiques. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. 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 Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 Afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, Fandi saye, Fandi saye. Nazo mono te tika Yesu afandi. Afandi, 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 Afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, Afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. C'est avec un grand plaisir que nous vous disons shalom. Bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux, amoureuses de la parole de Dieu aussi. Des sites émissions, témoignages, bisikabat bamon lobo konanzambe. Ba expérimenter makamna kolo yesuna moini satana ba beta misu pai paite bazonga kana la princesse de l'Éternel na les Nazaréens pour babeta no makamma oningi zali. En tout cas,
Jésus-Christ, ces derniers temps, j'ai dit que Jésus-Christ est waouh. Donc, la princesse de l'Éternel, je suis tellement comblé de joie. Bozo Pesa Bisso, toujours confiance, quoi. Donc, vous nous faites confiance et nous sommes là, comme dit Habakkuk, donc toujours à mon poste pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Et si je sers Dieu, je crois aussi de tout cœur que je vous sers. Aujourd'hui, nous sommes vraiment, ce plateau est tellement comblé. Et à ma droite, la personne que vous connaissez très bien, c'est la fille, dans ma fille que j'aime aussi beaucoup. J'ai oublié un peu son nom. C'est qui encore? Ah, j'ai oublié son nom. Mais je retiens le nom du pasteur Timothée, qui est son père spirituel, qui est avec nous. À qui je dis Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, Maman Tiffany. Bonne santé. Nangolu et Tata, vraiment, tout ça malam. Toza malam. Kola bateli, lelo lisusu toza na les Nazarins, les bosso ya batu. Na bomesa na biso toujours témoignage. Lisolo ya sika kola zo baksa. Amen. Na baki na sima ya caméra makambo ezali. Makambo na to monite to bando misata moko to mona yango. Leo na kanza toza lisolo musu to kobeta pona likama témoignage. Nazo zongela yo papa Timothée pour ça pe batombo te pona tono quelques questions avant to bando présenter pe bato yo oye na bango. Yes. Ilobana yo ezani ni sima nzembo oyo. Régie à vous, parce que Tozo c'est là déjà. La Bible nous dit réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous à travers ces cantiques. Alain Kiakala Losako Mokondi. Pour Papa Guy Labala et la famille Labala tout entière. Je vois là Lauriane Labala. Aussi ma soeur à moi-même, Nika et Maman Betty. Kokelea Papa Deyo. Je vous dédie ces cantiques. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boy. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boy. Yambalo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Merci. C'est Azab, même chose. Abinanga communiqué à Anna.
Oui, aza sœur Anna, mes famille bien na kombo ya selfie. Na kombo ya selfie na kanisa famille oza surpris. Selfie. Chelsea, hein? Celle-ci, hein? Chelsea. Biso moi tokompi mikolo koyeba kolobezo kimba. Na ko benga ngote. Donc ndenge benga mika wana kombo ya ngwana. Donc famille ozala ezala surpris, peut-être ba moni que to solo na bangote. Celle-ci oyo bango bayebaki Anna oyo biso toyebi lelo a décidé, maman a décidé, moi a décidé, nako kanga témoignage te, nako kanga pe Yesu te, nako kanga pe Musa Nzambe te, ponga za mosali ya tata, naza mosali na kata bilanga, donc moi a décidé aka, il faut à témoigner, bola mo Nzambe oyo Nzamba salelié. Pardon, pas un pic nanga. Alors, le col a décidé à bandi ko senga banda kala, mais lelo a lobby qui a otika la te, ta mamoni que merveille a se préparer pour toi un témoignage. Ayo ilandangai na permanence ko ibsanga ki papa le longa na otika la te so qui au permettre ngana témoigner te mais tika ngana ko matina plateau. Alors na mema qui était pour le kola témoigner mais na mema qui est pour aya kaka ko accompagner par le baki a otika la te de na bisenga bon c'est préparé to kende tant to komi ana plateau moi na bi pas question à témoigner à kansa oyoki yomoko pas question papa na ko na ko kuta bino nde bosa débat yo zobo ya me ya zoloba ke a ko témoigner donc na misu na yo na za sunelo ko lobate moi na décidé bi ke a ko témoigner a témoigner à sali combien ou même comment peut témoigner to zoloba muta ko ya kale lo ba délivrer lelo lo bi a témoigner papa ya sali combien de temps bon normalement na za na 8 mois na za na 8 mois je pense que zala qui nakata confinement boye nakata confinement okom nakata confinement non bah prière nakata confinement délivrance des acquis après confinement. OK donc na zoyeba oui avant to kanga témoignage ya merveille tant to zakuna déjà batano betaki oui na yibisa ki déjà na za mwana moko nazo délivrer oui na yibisa ki na za na mwana na za na esina yambi naza na na procédure ya délivrance toujours qui n'est déjà en délivrance et puis délivrance n'est qui n'est pas malamu alors vraiment très bien aza peut déjà baptisé na mai na kanza ceux qui kola permettre oui le 4 avril nous qui baptisé le 4 avril et puis la date toujours ya za kimia yes ça va au moins pe ba image na ya baptême ezali na garda ki donc papa somme taza baptisé ki ndoke longo ki sirene sili ki nyonso sili pour na mona insister ko ta baptême. Bon, baptême ezolakisa ke mutu oyo a koti na mboka na biso. Donc ayamba mi pa na kolo Yesu. Ezo confirmer mbotama ya sika po na ye. Ezo confirmer alliance na Nzambe. Ezo confirmer ke mutu oyo a komi vraiment na alongwe na ngambo na koti na ngambo na biso. Omoni tango bango bazo ke na monde ya ténèbres, omona ki étape mo bazo beta, ba obeta étape ba baptême. Bazana baptême na mo apesa bango. To mona ki frère wana Aaron o mamanga ngakene ko lamba na nzungu apese baptême to mona yuna merveille azobeta likama baptême to mona ki frère baby azobeta likama baptême bo mama tivani biso do beta likama baptême te. Merci papa Timothée. Témoignage ya sœur Anna isa basé dans quelques secondes sur quoi Azanani Azaki Ndumba Azaki Tchel Azaki Nani. Bon, normalement, merci pour la question, maman. Nako répondre na moi muke ya ye moko nda ko fongola yango. Na kansa likamu ya sœur Anna oyo azalelo na kombo ya Anna baptisé azalaki tokolo bango ex hein azalaki surène ya monde des eaux oyo famille yebi azalaki pe initié na monde ya magie donc sorcellerie magie azaki pe na sorcellerie ya coutume to ya famille réclamation oui ezali ezaba étape donc bazali à peu près nzela moko c'est pasteur Timothée pano bat bako vanda te hein ce que kuneza opola Ozana ba sirène, ozana ba nani, ba déesse. Bon, faut que tu sopelo mai kuna. To sa piscine. Te eza isika malama rovanda pourquoi? O rovanda bisiko ko sa bonzambe malamu.
pour ovanda na bato o ba expérience na bango bazo bisayo bozo partager na bango parce que baza bavanda na permanence bavanda na église baza bandeko baza ba frère ba se retrouver famille asika et lelo naza na 8 mois et pas na zonga te pour no la le pana bango basundolela yo to ba po basundolela kayo ka bon ngana lobaka nyonso oyo kokomela biso pona musa nzambe lokola to basali na nzambe nzamba te biso na poste lokola babaku tozozela ba oyaye donc tozo yambela e bato alors toza wana pona yango mama mais papa Timothée bato Hollanda obanga te que un jour nengo za bato lokola boyamba ba sirène na ba déesse muko msupi bazwelo mwana moko ndako basindise na mai pa comme sirène bana na ngai baza sele na sela bango et pas ya Jésus nga na koli na kobeta pe moi histoire ya témoignage na nga na nzela makambo yo na koli na kati ya bandoki bakoko mo barobenga bakoko madiamba donc bali à l'époque na mona biloko ezebele me mutakanyi ko kombela le donc bakoko wana bakoko madiamba baza ba grand doki nga ya kola na bango donc soki appel nzambe zalaki te na venir c'est que bakoko wana banga ba pesanga kindoki je suis sûr que ba pesanga kindoki pona bakoko wana jamais komeka akozanga komeka pouvoir kindoki na kati na yo mais babiloko bana pesanga se manifesté parce que na destiné na ngai nzamba réclamant nga déjà donc oya réclamant nga réclamant pe bana mais moi ozo ba conséquences oui ba conséquences ezali na kanza iya ko soulever yango et ça na conséquence mon père merveille à soulever qui donc ba uta ko toucher na délivrance na ye ba touchaki nani mwana yanga mi balé ba touchaki a comment qui peut paralyser a sali paralysie a jeune fille il y a 14 ans on a plein de délivrance au tourné au Kenya nango rechite mo esalamaki et ça les retour donc moi na côté un hôpital na salaki 2 semaines à 4 hôpital na ndena benga kaibu na ibisa oui na mission na bi et maza vraiment sali paralysie akoba comme autant na chaise roulante na délivrance na e ezana ba branche belé mozo lemba pekate pe na olemba te ezali eloko moko na lobaki mais ya suka yeo kuna eza susu te bazali baza mama ngala mo ka foto de ka pia ba to tonga yeba misa to ngafuka to tongelo piscine poko tsaka bango so ba yeba zaka ba saka likita ba sirène na ba déesse papa si ploko merci maman enfin o lukaki micro hein et yé pa na aussi ko bonjour Matifani obenga maman Matifani binga yo zabo ke to mona na kina na sa mai no bana yo ebenga na lingala mta benga nga boité Naïbo déjà depuis le témoignage frère baby. Kala. Na mon sous pas c'est en merveille. Depuis na mon sous les enfants ndé na yo ki obengo yanga pe na bengi. Omonela ngande na omonela ngai. Era no saki no délivrer te omonela nga na lisuni. Kasi ba recherche ko na biso. Ba recherche ko ba mino. So tant ko comme na sali recherche amoni ngotali nga na vidéo monenga na lisuni. Lo baba ndeko balande. Na mona ki la liso bo moto. Ya bo moto na poso. Loba nanu ser ana omonenga ndeni po era no zaki no devrait to zaki nanu na misala na yo omonenga ndeni cha micro bien na monika ka maman mo ba Alex ba témoignage ensemble sa biso pesa nga kanda na pesa ko kanda siko yo lelo pe o pesa ba misusu kanda juste après élément oyo na lia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo Chayo na mwamba. La minute on a 4 bena katikata saki fufu. Oui. Allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence mo ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Nako sansu mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo ibandi. Maman, dès qu'il y a un singaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kamba boye,
na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya produits alimentaires nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme les voyez bandeko on baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, dans le système en bimbi, dans le bon Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Merci, nous sommes de retour. Papa Guy là-bas, la bonga, ma benga batu, benga maman Lauriane, maman Louise, Nekab, benga batu, tindela bango pour que boye ba. Au moins la jeune fille boye, Alain Kiakala. Nandile heureusement Alain Kiakala zabisa bilinga lingate. Hein? Donc au moins la jeune fille boye Yves Bolofa. Nandela jira moko. Il faut faire très attention. Miss na bino bamba ezaka paka ndenge to tala mikolo na TikTok, ezaka ten. Adono. Donc il faut être prudent. Siko boroyo kanga na yo kiango kuna na bureau et salinga chalet tu bomona na zo papier mouchoir dans nazo toka. Na lingite yo zelaka témoignage to avancer. Tango yo ka tobeta solo ya koko kaba ce kaka baka. Yo komio na yo ka koko kaka baka te na yo ka kikombo soki pe ya koko kaka baka. S'il vous plaît, benga batu to ka témoignage du début neto ke na oya ya ndeko merveille. S'il vous plaît. Témoignage yango yo e bandi. Alain fongola matoi, Jira fongola matoi. Maman Betty Kokelea. Maman Made Kebani. Hein? Maman Fouratabu. Mbouyi Marlène. Maman nanga Anne, sœur Anne, moi ma fille. Ça va? Ça va. Moi tu as mis ta loza au constater que tu as délivré. Oui, je le sens. Tu le sens? Oui. Nga na ta misu no bien. Tant na misu te. Non, tala ton azaki yondo kota misu na ngate pe banda ko se transformer. Eh mangale bandi. Bon, oyo ki témoignage à merveille. Bon, témoignage parce qu'il y a une expérience à l'équipe parce qu'il y a Oumeli. À celle so presque 10 ans. Et à la mangamusu no yo ka oyezaki ke fallait bala ki sanga ngome. Na comme na palate no yo kango pana e ka musanga maison aider nga pe na ye ba déjà ndeni na zala na avenir na makamsu on a yebete na monde mai. Merci na peso maloba na tikelo micro
okenda kosala mosala na nga nazala te papa Timothée azala te ozalaki ka yo na bato kosala na bango alors eza témoignage oyo papa Timothée atio na monoko te ya yo moko nga nalinga avant tobanda otomboli maboko olobi ke nga na nkombo ya Jésus Christ na olobaka vérité na obakisela motu likambo te na otanga bakombo bato na lokuta te soki nga natangi na lokuta nzambe ya Israel asa nini akataka likambo yo moko prière eza mochire te eza prière oyo ozosala donc sala na prière wana et puis yeba komama biso tokendaka na baquestion donc oyeba korépondre nga mpo eza makambo oyo moko osala natike wana ete soko olala yo soko ofuka bino oyelaka kaka makambo neti merveille Jésus au nom de Dieu. Ensemble, pasteur Timothée, nous avons juré la plateau pour le moment, on ne rien que la vérité. Mais autant la combat, nous n'avons pas de parce que dans les autres interdits, mensonges, des péchés, alors on a parce que vérité compte dans la vie, nous avons été en comparaison au nom de Jésus. Nous sommes là, t'as un micro. Na peso wa mokepo Alain qui a kala za pour ça koyoka témoignage bien moins place avec le micro musika pour alingi vraiment aussi ma micro ozoko ka moi té ils bandi tozo comprendre na yo na tikelo maloba prière c'est ça les tokoba en fait nga kombo la ma sœur Anna kombo na zaki na liboso Chelsea ex sirène oh famille na ba yebaki presque batu pe na quartier belé ba yebengai demi mutu demi esprit nga makambo na ngai makambo kindoki o eza makambo e banda déjà na famille eza makambo kaleza ya lelo te eza ba lien moko elandaka na nzela ya kombo en fait avant na banda na zala na conseil mo ya pesa ba parents to ya kopesa na bandeko na nga basi loko nga mutu oyo yebike wana kindoki wana misala mabeki yake so koma na niveau na nga toza na se na nga toza likolo na nga et un esprit mon côté oza likolo nzambe parce que na ndima ngote ke une fois nga na ozala su na kata batu na vandi no so na batu na olia na batu na ndima ngote na ndima ngo pete ke na vie na nga un jour no yeba nzambe na ozala peke na koti na kata batu pe ba olinga ngai na ndima ngote eza eloko mo o nzambe asela nga chaque fois so na vandi na remercier la nzambe parce que na komaki mal vu partout si na quartier nga so ke na veni na biso côté na biso surtout na kimbate ke côté pour na biso donc tombo atalaka mwana na oh sirène tombo mona kala nzela mona sirène mona ndoki et surtout na ba parents o bala ba maîtrise sociale kamambe bando finga yango ba côté na biso ya ba côté mo bidon ya bien te ba boyo kadon e panzana mais lelo yo na komi peka esika bato ba ndeko finga nga il faut to soli na téléphone malgré tout ça m'a pas tellement mais ceux qui nous ont simbi mitema na bango ba bengi pe to solo li pe bien oyo ka pe batu ba tu na pe na entourage na bo so la na Chelsea ko bomba ibika kombo wana eza grâce à nzambe na oloba pe ke na ba parents tango pesa mwana kombo tondoi foye ba kombo ani banda wapi mukolo kombo na zaki nani ezo signifier nini na ba o pe ba sala bere ba ipa signification ba kombo na bango te na lelo boluka boye ba kombo ani ba origine kombo ani zaka mukolo kombo na zaki nani misala ni zaki nini pe signification na ngo parce que nga mo lelo kombo na za nango na yebi mabe nango mais signification nango na yeba te na ba liboso na bande komito na pourquoi kombo batombola ngo pourquoi ba parce que zaki na kati yango na loba na minute oyo ngai na zala ndoki e banana liboso na kindoki ezelo mo uta na libuma mama za na zemi vie de prière ezate le yenge oza mama na za mama za na France et donc yo za mo apoto sonza mbasuni kasi moi nous sommes à poto donc elle Paris donc elle monsieur à Paris elle monsieur à Kinshasa OK mama oza zemi oyeba ko se protéger tende bato so ba komisa zemi loko eloko mo ya vantage na quartier ba yeba yo za na zemi tout ça ezaka bien te oza ko s'exposer ça peut ko exposer être oyo zo mema na libumu na yo nde bandela na zemi na ngezala nelo mo bato so batango misu bato so bataze baté do bateze mika na buzo ba pe ya mama abazo fantango mais ayeba te ke na koya victime ya buzo ba ya makambo famille na bonga ayebela mutu na makolo tina bima victime
ti maman yo botanga à l'âge de 2 mois na okola ndezalaka ndesi oyebeli mutu na makolo te lokwa azande kwa mobali no te na ndako na ndesi amemelanga mwana misala tout ça nde batapo bengaka na donc nono ya mwana soki mpe ndenge ndesi wana nde na nzela na ye bapesi ye passe abebisanga na age ya 2 mois yo opesangaki ndoki na nzela miso yo mboki bana baregard ya mutu bana mutu afixa yo regard aotala yo kaka oyeba te mais otalanga bongo po wani na 2 mois na 2 mois à l'âge de 2 mois bayo opesangaki ndoki na miso nde ezaka fixe nga regard babengango transmission lumière a transmettre nga lumière mais ezalaki d'abord inconscient naokola nango jusqu'à ce qu'à l'âge de 7 ans kindoki na kati inconscience pe na osala makambo na obebisa yo boma pe na oboma parce que na bomutu bwe na bébé mais esprit déjà tomba te pouvoir mon satanique eza so ya bébé te bako na butu bako emso na 2 mois babongo ninga mukolo bako peso 18 ans 20 ans to ba matisi ka âge na yo no comme osala ba makambo minene jusqu'à ce qu'à l'âge de 7 ans na otanga na école moi la classe na biso ayo pesa nga biscuit chocolat a posséder déjà n'est-ce pas kindoki a pesa nga na lié et comme conscient oyeba pe moi classe en oui, n'est bien. Tu l'es là. Oui, n'est bien. Comment on a? Il y a un bon moment. Non, bon moment. Nzamba pignon ici pas ça. Tu as eu quel est ma aussi? Pignon. A pesos ko kindoki. Ah. Comment on est là? Ils appellent la Bible, hein? Rite. Ok. A pesinga kindoki. Na lali na butu bon bosse bande zaki oyebate. Na lali na butu na se retrouver à partir à heure moro tardif ba 0 heure. Naomi mona na bimi kati na ngado comme ko bimo na mi balé. Naomi tala na lali na mi te esprit na muse bimi mutu ayo zwanga. Ayo mutu ana na yeba ki na ta se mona. Ayo zwanga bande otambisanga. Mokili kitoko na butu. Mais malheureusement ce qui bimara bengeza la pimbi. Mokili kitoko banda ku tout ça yo mimanga na ndako mo be mbongo donc na komi riche na niveau mo be na komo evre donc komi conscient ba benginga ba koko na ngami bale koko kota famille maman na tata mwasi ya mama na biso ba benga bando vanta bando expliquer man mission na auto baby c'est là qui mais mission auto pesio ezaki ya yote ya mama ku lutu na biso il pas azala nazana kombo na yene ndo ina ngambi eza ye parce que oyebi pourquoi kombo la bino to tombola ngona bité na ebité parce que mukolo kombo ala na kala zaki chef de famille aza DS de minute aza donc amuntu munene zelaka capacité za na tanto la kisale tellement ben azaki un peu curieuse na moi ibwela ndinga tina mutu moi pressé ba komo relater une histoire azaki mutu munene azaki mutu moyo asana wala ba relater pas tata moi si ya maman Nandenga butu. Nandenga butu. Babete na ngaliso. Mais comment il était tapé au kindoki? Moi nana rita peso kindoki mais bango ba orelate. Boke kutana wapi na monda butu. Na monda moni eza boye. Baleki même si ndesi na nga afungo leki na miso. Tellement ko na biso ezala un peu dur. Ko na biso na bango bande ko simba te. Ba utiliser ndesi wana bande ko garder ngai afungo la miso. Bango ba na simba ya salika action mais pouvoir réussir pas na été ba utiliser. Tango oyo pa ya kopesa nga biscuit chocolat azaki pe ka porte ndé ba utiliser nga loko à porte donc mon toi pesi yo à transmettre on a mis ya zana kaka porte intermédiaire alors oyo pa pesi yo biscuit ye pe ka zana ka mona bitinda ya zana na posa na ote batindi ka tindi kaka sala parce que moyen bango ba koma direct pa na ngezaki OK ezaki bongo baba ndio betela nga histoire oyo mission na nini auto nieto ça on pas ma de boso mais koko na bino wana s'il vous plaît disons Anna ceux qui va toi comprendre na débit et ils là on passe na katikati avant muto yako bimisa yo olobi oyeba kete mais comment oyeba keza ritine muto apesa nga biscuit kindoki dans le sens ces années apesi tant moyen na butu pona bimisa c'est masqué assez masqué et l'onyana na yebi ngote mais après tant to bimile ce qu'on a comme tambola na ye ayo bimisa ce qu'on vrai face na ye ngai rite la livrer ngai ay bisa ki oteta on tiki njoto na biso te ke na ye pona bonde to ka pesa nga biscuit na nga ya biso lo tazio maman et l'autre aye kaka nde esprit na nga ne bimi par moi-même non et bimi ale na moni ce ko ye mutongo aye asimbi nga na liboko abimi singa
tant on a bimisa na c'est un peu clair abandi ce ko tambwisa nga jusqu'à ce que toi atteindre sika batu o batinda ke bazali ko tambwisa nga nde zalaka clair Anna zalaka clair please akeme moti place ya bato yo batinda ke donc bato banani tata mwasi ya mama ya na yo na ya koko na ngai OK baba njolo bananga ya koko no kota nani kota mama OK baba njolo bananga mission oyo yo topesi yo fallait aller ya mama kulutu ya liboso parce que koko na yo wana aza makasa plus pe moi ba prière na mikem kia zana na ngwe bande ko empêcher to ko koko kota papa koko kota mama koko oya boti mama na nga direct moi na nesko liboso fallait mission ne zala pas na ye parce que koko mama kulutu na nga aza koko direct ya DS wana eza bongo asinga mais maman abino ba prière koko na yo ba prière aza na ngwa mikem ne bande ko empêcher biso to atteindre mais to utiliser parce que to moni porte kota mama oya boti yo côté pe ya papa na yo to moni ba porte eza wana bana bango ba ta prière te ba exposer yo ka boyo to profiter to sala po poser porter oza parmi batu wana kombo ne pesa na liste et on te limite to peso pouvoir ça va alors mission eza nini on a mission premièrement au bomela biso mama na yo au bomela biso na koko maman nazo la na France wana oui batinda ka bomi oui cela na ka kombo pardon même si to kuta na aéroport maman landa témoignage bon ça la raie sous fier moi non mon beau tu vas pisa ka émission ya wana mama yeyo mama yeyo koko koko ya ko tiko na prière nde yo kwa zangi ndoki ba koko ne pas ba ndoki te c'est bon ba singa maman na koko na tuni bango pourquoi ka bosengi nga ba être aux échec parce que maman biso aboti nga après batata bakaboy na papa ndo na koli minyo ezangi na koma lokwa mwana suka koko na za trop pas na eto mais ça na trop ngambi pourquoi boti nga batu o ka baza ba être cher pa na nga po anika mama o kasi parce que bango pe makina na bon pe ko peser et mati so ba grade comme te nga la bi première fois na hésita ki na bité na ko kate mama na zanga mama na koma orpheline na ko kana ngate mama abiso te wa botika na bino boza pe na ba pouvoir na bino ba bisinga moni nzela o ya aller sans retour na tuni bonga na benga bino nga luke bino te bino ne boluke nga jamais boko ko imposer nga dictature non na bino te boko ko imposer nga babylone na bino poani auto za obligé alors et comme vie na yo ou soit vie na bango na comme pe na confusion vie na bango maman après tout na ko céder na pe maman netika na ko parce que maman pe mais ça na biso pe na yiti mais et l'homme mo bena otala ka passe à 9 mois après tout ça pays grâce à yende pe na oyeba pe mokina mo so pe été mais jusqu'à ce qu'il n'a pas cédé pression l'équipe mingi na yo cédé maman akobima na miroir comme ke boboma bobeta mundu ki boezonga la bino bobo mama bino maman asambe ya makasi oui asambe na obeta mundu ki boe ezongi pa bino ateto bikele formé mususu t'es malade bota bande tote malade estomac o ya zana ngo donc eza malade moi eza ke o eza la passe douleur à souko ko supporter tete comme ba réanimation et ça zo ba opérer des la ba polyestomac ezika tout c'est comme la opération pour faire rien azala kanzi maman mo bwendeni te botika na maman to ki kota koko to kende ba mo direct botae malade mutema to te mutema aza ko exister ka mutema te to ta tension o ma te tension ko ma yeka do so ali ndezala ayebi ningo no te ali aka mo eloko mo ya mungo te likebe ma timba mo te sala cardiaque ka et simba ka te banino so simba te babi boto bando bebisa ke makama mama ke pa mama bino bando bebisa ko misani no so ba nini akota mikanda sala ku bakanye ba là o sama kama mama zaki na poto déjà mama zaki na poto mama tika ko na âge maman biso tikinga yu ba 5 ans ba 5 yo makambo zo sango na âge wana sko wana tangu na kokisi âge à 7 ans wana komi conseil na komo développer comme mama kindoki na âge à 7 ans to bandi ba mission na bebisa OK na bisko banda bebisa makambo mama na bino to bandi bebisa bakanye azonga esimbite wana na ba certain ba wana non vraiment côté France te aleka no liboso Turquie Italie après que France na Turquie bakanga 3 fois pour ba refouler we mundele mu baya donc to mona ka
vraiment nzambe aza monene moto aleki nzambe na mokili oyo to esprit oyo to déesse aza te ngai moko na koloba nini nasali voyage esprit nanga asali voyage nakei na Turquie nakoti na kaka nalamusi moto moko akufa nakoti na kati ya nzoto nde nabimi lokola parmi baagent na banda kosala na aéroport nga mpe nakomi parmi baagent na ye natali passeport na ye natali elongi ya ye motu natali yango natali elongi ya ye motu mais oyo eza ye te nde ezala fo opesa pa moningi parce que bazalaka 3 opesa pa mosusu batala mosusu atali je doute ke ezala ye apesi moninga mosusu aconfirme oh non eza ye botali elongi yango bien nga kaka moto azalaki anda na bandi otasiko baduti non eza ye te so otali elongi ne boye aza nini te nini aza français te kotali bamona na bango congolaise non aza ye te baza bato baolinga baki ekota badrogue naluki na bando compliqué no bofuye bakolini no badrogue eza ye te tout ça mais esimbaka te oyo wana mosusu wana mondele wana véritable so atalika boye non eza ye botika aleka jusqu'à ce que nzambe nde asala makambo na ye akoti Italie ayoleka akoti Italie bazali papa micro bakomplika bango bakomplika bango bongo ake na aéroport elongi ekomi ya koko nzoka nde elongi nde ezaka normal mais eza na motu moko ake alati takufa ayo bakendaka baso basali kuluna babomami na banzoto bakekufa azokomplike o dossier oyo elongi nanga ekomi ya koko te passeport elongi ekomi ya koko bamoni elongi nanga te nzoka nde eza ndoki ya libota na yo mwana yo moko bato abo mpe yebisa eprie aolinga te kasi yango nde omoni bato balingi mpe te mama batémoignageeleka te soko kozwa basekango wapi oyeba baseka boye nde omwana alobaki akendaki azwi moto akufa na mboka wana ya mondele angani akufa alati mpe tene basoda ye nde azokomplike dossier lakisa passeport oyo yango te otango okutana na biloko ya boye yoka makambo mwana zolobado ekomi na Italie ake na Italie se retrouver na mboka mo na Italie mindele na mindele ntango otambola oza sans papier otambola bongo ya une possibilité biso mpe kaka tokoti na kati ya banini oyo bagendarme baovérifie bamoni ka baleki bato ebele parce que na mboka o noir ezalaki mpe kayemo bayepani basenge badocument eza te bamemi ntina aéroport ya Italie mpo barefoule nzambe kaka nde asala makambo nga mpe ka bautilisaka nga nake na koti na kati ya agent moko basali makambo nyonso babilo ne nyonso déjà bakoti so bisika bakoti ngala po ekoti pe déjà na avion po eza so esala scale wapi po ya Kinshasa koto bazonisa ekoma na tour ya ye mutu be bakangaki ye ona botene na kasho to mikolandela dossier ne bien nga na vuzaki na nobe mais avec sans papier c'est réel normalement bozongisa na mboka na ye bamboka o azokenda okesta na nini po na nini tout ça ndeza medo to compliqué makasi non ezalaka na mutu mo oka esprendre mbezana ye alobaka non te botika ye ba yo libérer mais ba pesi condition ba bito pesi 24 heures bima na kati ya ville o dans luka ville mususu to côté mususu parce que biso to rosa to libérer mais o kutala na ba gendarme mususu ezeke ba kanga ba za sans pitié biso to bite to zuile wana ndeka na sala na zongi na ozela sko donne nga tambola bon parce que ndako za te sikisa to bando tambola ka 24 ola na libanda ola na libula métro to ni o ba kanga kaka nazongi mpona ya opesa réponse koto nakende bwenzele eza te nabe kofaire déplacer esprit na nga boye esimba te ah loko akindoki ezala développe te bamesana na baalmet baposa nini te tosalaki ye tozela ta na butu parce que tondimi mpe teke okóma na ntongo ti so baare nini na mboka na esimba te oblige bakanga ye parce que azalaki déjà na mauvais sort ekomi ekolanda ye même si na butu boye déplacement ezosimba te nakomi lokwa na la kati ya kasho mo esprit na nga ekoka su kosala déplacement te ah likambo nini boye likambo nini boye nakomi siko okotuna koko na biso ah mama makambo wana parce que koko na biso mpe ere ane consciente omona nga nazalaki tellement aimé pa na ye presque nyonso abete na nga ata mama bino bakangaki boye na minute aza na esika olala donc koko na bino abetelo masolo mwana ye yo epano eza neti apesa information apesanga bainformation ata mama abino kutu bakangaki na minute oyo na souci donc ntango aloba na nga ma ya misu etanga ye nga mpe nakosani olela nzambe mama nakomi siko koyesa koko na biso keso ezosimba nango tazonga na ye apa azala ye bien apa bande koteka saki na bambongo ne alors po anini siko one nayokaka po ani kuna akeni yoka mabo likolo poto ono te nzambe osunga kaka koko na biso mpe moto andimi ebele nga ntango aloba bondo apianga kanda soko beta na beta ta ndenge oloba na nga bongo natiki na sundele na bimi na nga libanda naolukaka baforme naoluka baforme ti nabengi
na bengi masesi na bengi na ese na bi makambo esimba te na mutu yango oyo ozotinda nga na koti na distraction donc obengi mama oyo yaya ya koko kotanga bakombo bate s'il vous plaît obengi yaya ya koko na bino na bengi nga seta na apesaki okindoki na makambo yango esimba nango te tanga na tika na nga na lembi na nga mpe déjà oyo continue kaka yo continue omoni bino bato abonde kobebisa bamisio bato yo persévérer esimba ça va na continue ti tamo boye na se sentir lokwa libéré nakende nazonga na Italie boye naki ekuta déjà akoti na ndako mo boye mutu mo aza pe noir ahéberger na ndako ne bakomi lokwa mwa musala akomi asengi asolela bango musala bagarde jusqu'à ce que tobi te Italie poko tati France na nzela ya lokolo okende na nzela ya train koko na miso mpe kama tainformanga déjà okende na nzela train tout ça makambo savanga comme okota Italie na nzela train tokangeka na train mpe batalaka passeport oh ça va tobandi ozela ti pasisi misala na bassoir ake na gare azeli train oyo eza kose diriger vers France akoti na train air à contrôle ebandi ekomi na tour na ye batala boye oyo ete tozosko elongi yango tokomisaka kaka me elongi ne mekomi sikoyo ya mama mokolo batala boye me mutu oyo na passeport aza koapparaître veille na ye aza jeune bon mosu alobi ekozala mama na bango to mutu moko ya famille me eza ye te mosu mpo bazala mingimingi misato bagendarme oyo basala bacontrôle wana mosusu moko kaka ozala na mibale tokodomine tozala soki todomine te tozala même numéro tozala d'accord moko kaka obima place wana oyo ezaka ata akontradire biso oyo eza ye botika eza ye moko bakie na nini yango bakoti na passeport wana kati bakomi ocontrôle yango ekomi oyo eza original te eza faux passeport so eza faux passeport omérite yango 3 ans de prison oyo eza faux baki bacontrôle boye non eza original bopesa eza ye si jusqu'à ce que yo okoma na France lobi lokwa akomi na France ya lokwa adefie biso siko totala azwa mikanda azwa musala abala bota bachange bakombo na biso elo toloba yango na soki yo makambo ne esimbi ata moko mpo ntongo ake babola ya Congo fo baleka ye moto na poto defi ya makasi boye batiaki mama oyo naotanga oh ça va tobandi ozela ti pasisi misala na bassoir ake na gare azeli train oyo eza kose diriger vers France akoti na train air à contrôle ebandi ekomi na tour na ye batala boye oyo ete tozosko elongi yango tokomisaka kaka me elongi ne mekomi sikoyo ya mama mokolo batala boye me mutu oyo na passeport aza koapparaître veille na ye aza jeune bon mosu alobi ekozala mama na bango to mutu moko ya famille me eza ye te mosu mpo bazala mingimingi misato bagendarme oyo basala bacontrôle wana mosusu moko kaka ozala na mibale tokodomine tozala soki todomine te tozala même numéro tozala d'accord moko kaka obima place wana oyo ezaka ata akontradire biso oyo eza ye botika eza ye moko bakie na nini yango bakoti na passeport wana kati bakomi ocontrôle yango ekomi oyo eza original te eza faux passeport so eza faux passeport omérite yango 3 ans de prison oyo eza faux baki bacontrôle boye non eza original bopesa eza ye si jusqu'à ce que yo okoma na France lobi lokwa akomi na France ya lokwa adefie biso siko totala azwa mikanda azwa musala abala bota bachange bakombo na biso elo toloba yango na soki yo makambo ne esimbi ata moko mpo ntongo ake babola ya Congo fo baleka ye moto na poto defi ya makasi boye batiaki mama oyo naotanga oyo aa na France bozana ete ndo batiene libaya babi loko defie bango mobola ya Kinshasa akoleka yo eza mingi mama eza bato bafufa na Paris wana bato aza ya Kinshasa ata na kisenso ya Kinshasa baleki yo ka réalité eza nango physique te spirituel nyonso oyo eza elembo ezofungola biso lumière tomona makambo eza na bafamille bosalaki ndeni ok parce que maman ntango akendaka amema vraiment nyonso ete moi nde ezalaka moto azala na ndako mo baaccessoire na ye babilongo nalukaka mwa kitendi elamba nalingi yango na nzete naluki de ti jalmete nazwi elamba ti jalmete nazwi elamba nalingi yango na singa rouge nde naolinga na moi boye na kati ya toilette naota maloba naolinga yo olobaka nga naza mwana yo te soki yo moto obota ngo obimisaka na mokili kende zwi nanga leki bala
bota sala oyo ezeke mutu nyonso asala na pays étranger ozo aveni yo soko sombi lupangu na vie na yo longolanga mwana yo soki osali boye nyonso bato soko ozwi mosala longolanga mwana naza su mwana yo te na sisi nasali bacérémonie na nga nazwi deti jeune maître ana na pelisi yango ndenge ezika nde mpe vie na ye ekauka elamba na ndenge ezozika ti esile comme donc kotumba ngo ya pamba te fo mpe pétrole ezala de façon ke ezika nyonso ndenge ezika bo nde mpe vie na ekauka mission accomplie na bengi bato tozaki na bango association na bengi bango na yebisi bango mission boyebisi nga na sali babi mpe awi biso mpe tomoni emarke makila na miroir emarke makila bi tomoni bien ke osali ça va tokomokili babi sikoyo mama na bino bokangi na bino tokangi na biso tomoni ke simbi makambo nyonso parce que na kindoki nga na koza moto balabala na na bosa na boma moto mais faut famille à papa batia signature famille à maman batia signature ezaka ateke nga moko na zate parce que son asali nga moko na zo problème na bana ba famille za la famille faible na parce que na ki na vision na ko mona eloko le cadre même ça va pas ko na biso ba botama na ki na vision mona tali famille bino na moni ke mutu aleki nga la force azate mutu akotelemi na nga zana ete na ngo bongo mpe na nko boyelinga mpe na bomaki na nko na eloko mpe minuti na nko bandi bango babibiso le roi déjà nga mo déjà tata nga mo ndeko tata ni propre na signé ndeko mama ni propre signé ndeko mama ya bino ndeko ya koko na nga ya mwasi donc mama kulutu a signé tantine a signé donc esili na yo mo pe mwana comme ça donc biso nyonso tous les trois parties toza esili bozaki complet taki tokoka babiso babi ndeko sali asigné pour la vie maman bine beba abonga te nenga zana abala te abota te asomba ta terrain na ntele tendi baninga ba osomba likita bandoki contre maman oyo sata maman komwe bana âge maman nyoso ana mission accomplie et comme isko babi ndebo sali bo tanti na maman biso esinga bio wa mutu mo fo sura la kindoki pamba te bi ki kindoki la na misala buzo be la sans bénéfice lorsqu'on a tué un buzo et bi ke za sans bénéfice bo ozala na ngo bani bi obo ka singa za la kana kindoki po monina fongolelo nyoso yo okokanga inga bino kokote yo nani ai singa tenga na makamna nge bele na sala ka apa oyo na na bilo na makasi ni funa za na abi noko sko tanti na ba mama biso noko na bango abinoko la nganda azabongo asimba ngana loboka mobala batela nga bakisela nga babilo mo we na donc ngana pesaka na bene na pesaka mais oh ngana zwaka so na pesi yo oh ngana ko récupérer et les quand même si ayo donc ngana zina ngolo de ngabo so na buto na langue et ala ba ezana ba langage monsieur ezaki na kindoki eza ba langage mo bo ezaka ya diable yo mutu we ba parla langue pour être clair va parler avec toi la deux sortes la langue des anges na ba langue des démons donc oya démons ezelo mo boye e yaka na minute na boye o kwana lo bango bolo balinga la te kuna na butu te biso taki na ba langage na biso ndolo bana sorte ko parler langue ba langue codée OK siko tango ana okutana bo moto boye o pumbo ite siko na bo moto boye na ba mama na koko na mama kulutu na wana ya koko na tata mwasi na bwana lo banitini so to kotani bwende tinga ku ya koko na biso na bo mutu bona ndo ngeti na bo moto boye tango za ndoki na kindoki toyoka ni na bo mutu boye semble bele kakati donc insupportable ye alinga ngate ngape na linga hayeti na bo mutu boye to yina na ya makasi donc so na moi to ana koko na biso so na moni na sa semble bata na sima koko na biso mama na lunga mama na zana ndoki yo sangi bandoki ba tshepso zungu barize omona mwana abatami na nsima mokongo njani na butu boyokana na bino na tantini wana oyo ya mama biso yesko na moi boye to banda kosala ndeti moko solo na mais courant mpe banda kolengaka te bato nyonso oyo tozalai na bango association na butu na moi boye nga na bango zala mpuku na niau surtout oyo eza kota famille ya mama nando linga bango te musika nga na bango distance na butu toyokana jusqu'à ce que na okola na makambo ya kindoki sentiment na pe eyengati nakomomona ke nakomi na bapouvoir mo boye oyo ezaki bato bazana te nakomomona bato nyonso namona babinoko te atara yo nako kindoki yango ebandi odéveloppe nga sikamela ndi okoma na bapouvoir parce que makila kati nanga eza déjà makila oyo ezaki fena za ds na bata moke
allez bah yo senga ngai mutu ba senga faut penser ce que mutu parce que des personnes to senga ki to simbite to kangi mais biso to ki na posa makila na bango po yo o mata niveau ba moko nabi na pesa bino mutu abi lukele biso ka basa ba vierge ba jeune fille ba vierge ni balé s'il vous plaît na ndé babota maman na bino bokanga ka maman na bino ye moko ici te yende twaza ki base bande koni pe o ezaki ba tokanga ki bazani neti yana mwasi ye petit siko na balite na boti te to pesa ala France peka ko on besoin d'aboti bana mi ça to aboti 4 abota ki 5 ya moko ku faye 3 bana France moko mbala sana ngona to bawana basolanda au moins pe balinga kama osambela te na France maman pardon bengela non na France na maman Marie Claire bengela nga bango mto na France benga bango bavanda batandama bongo bayoka makambu o ezobima awa soki lobi baki église te wana ta isunga te benga bango s'il vous plaît là na ana babenga mama kulutu babenga mama babenga nana noko maliki benga na oya ngola na noko batanda bavanda bango 4 nde babota bango bayoka makambo ezobimawa soki nzamba ya Israël te mutakosala mazate biloko bofo boyoka ngo po epesaka bino courage biso peso pesa biso courage banda sko kobeta mama déjà obeti ndenge bloka yo kangaye azata na lopango na ntsele te azami eloko te banda kenda na calculer déjà c'est kasali 12 ans na poto obi ozwaki kindoki na 5 ans obandi kosala na 7 ans ya zaki déjà ta mtu asemba plus de 10 ans na libanda mboka siko azata na lopango na ntsele te parce que ba osomba mikolo kota ya nini kuna azala ngoti na kisensu elo te atatera pamba ya vida azala ngoti même mtu kekufa télé asa kuna poto me téléphone a bien voir jango fo ba kabela maman nanga o molongesa papa les choses c'est très sérieux alors biloko boye na koyotika ndenge nini ebatama tandis que ndikamango ezaka ya libota na bamoti batubeli baza victime nango est-ce que pourquoi tokokamata likambo ya boye tobomba tika na éviter soki muto teme likambo oyo ozala ngamo nini mais papa nga tuni nano soki muto akangola mita kobimiselo ba véritable bovandaka na ya tikala kobimiselo te ozotindela mpe mwana na nga somba zwa mwa eloko anotinda mpe biloko bandosa ba presque bango tuna balinganga makasi balinganga makasi chaque année oyo nyonso ya bandosa ngoyelanga eloko te elamba bon donc nazaki nakoloba en quelque sorte avant ma ramener bimando naki la star du quartier ouais ça là que ba fille qui lelo parmi ba fille au balata ka ba yebi lamba non balata oui parmi ba fille ça que samedi dimanche toi na pardon non ça là ba benga ngoni na kangi guichet donc na kangi guichet des abobo qui sont le kanga guichet na âge ni ça na tana ba âge mama eza akama milimo mutamolimo batuna kaye agité batobia moti lazima tokena ya mama déjà na yo qui est déjà pour tout éliminer il est d'abord bloqué qu'est-ce que ya mama mususu wana mama kuluto sala ye eza pili kambu ya komba zana el kambu kombo ya komba zana ngapo ana kombo ya ndo inochi te ndo ina ngaza mwa liboso komba makuluto kombo eza likambu kombo ni akelukila kombo ana délivrance ya sa mwa mibale ya liboso ye como na mboka yango ndo nazandu comment bien sikoyo so na mna tanga kombo momeli bakomela ngo kake na poto kake ebeta na poto ka po kombo nde bato bayebi mingi na France et puis andeko na yebi mais na bombi ye osalaka nini oyo kombo likamne mama kombo na yo ebandi na MA nde place kombo no ebandeli makambo yo moyebela ye nasenga na liboso bamekolimbisanga parce que na bomoto boye
na bolingo tozala na famille na biso tozalaki famille mo ezaki na makambo etali papa mouchoir papa mouchoir diable mabe Alain Boyoka Yves Bolofa au moins la moi moke boy miso tamino ka pa bana basi à vous tozalaki famille po ezaki na makambo totali bolingo tozala exemplaire tobandi ko se soutenir les uns les autres bon na ndima ngo te parfois so na vandi no loba boye so na mitali nde tozala na bon ndima te que séparation oyo kokota penga na sala makambo ana ma pour na biso na tokanga e mabota na minute 45 ans déjà ana mwana te abala pété na mutu to pesa e bana na mutu to pesa e bana eloko ono loba asanta ko pedi akovana na mutu alali ayoka aboti te me mabele e fiti e minene maya mabele e bima eloko mutu amelisa ye azaki pe menacer de mort parce que azane ane eloko mumbo eza rare nzamba ana grâce mumbo epani o ezaki asambela na e banda yoka makambo ko sambela me pas tellement so mi continue na prière ana do mumbo o ezaki na bato o bayebi mama tumba mama naza asala ba miracle mumbo mama tumba shauma voilà ana ba grâce moya bongo ezaki so mi pesi pa nzambe bakoka makole kozonga ba normal bato bakufa bako bando sekwa elo aliboso tozwa pe na do wana tokangango elo kwa langa na koma kosalela donc na zongo na kanyango ali na komi na renversango donc na mabenga sko na komi ko itikisa ngo dosa na mabongo donc to baby sanyo sey azana na musala na ye ana ba on dernièrement a ute ko ya c'est sûr que ni no lo bango ayo kamuka boso ko landanga ayo kamo ayaka mo na $20,000 kana mo awa ezaki ke asomba lupang parce que esika ko na misava na kimbate ke zanda ko vraiment no esili bien te babilo ka mike etika la ekike abongisa ndako o mama na ofanda abongisa lupang tout ça yemo personne ba lupang le jour dans ayaka exemple lelo lobi na tongo bazwa pe lupang déjà na quartier 13 na njili na butu o ezaki aye lundi mardi na butu o totane na mercredi ngamo ko to sangani na deux personnes ngana to sakina bango ba société to sangani to ke ba miyibi to koti na kati miyibi ba fenêtre o fuma mabwe normal ba kanga ba ta accrocher ko na biso pa kanga ta accrocher bien to lali na butu sena na so tinde esala manga na mona na mabwe to koti na kati miyibi ba mi ba kota do ba iba mbongo na mbongo o ezaki en euro ye monda lo ba kezala ki ba 5,000 euros na euro o ezaki na dollar ezaki $20,000 ba iba 3 tablettes ba téléphone na biso no presque tout ba tika ye na kao yemo mutawuti poto aye a se retrouver na kimbati ke kolia na ye fa benga batu bakamina ye eloko wana nazala nango vraiment ezate ke na lo bango po boyo kanga parce que liboso na lo bango te na bomba tant na lobi eza premièrement pour non senga pardon eza na pour non senga pardon ezate ke na lobi e ba ki sa sou en moté du cola en boza nango eza de poboli bisanga parce que na propre écrit na ngana ebi ke mama kulutu na ngata ma so ba lupango auto manda ku biso ni to nyeto bénéficier parce que projet za ki biso ni to nyeto vendre place wana donc na c'est vraiment bolimbisanga et pas maman o yemi balé na makasi sini ngai et pas maman MFL et pas na yende azali na libala na ye na mobali na ye to ka to te séparation na mobali na ye to ka bolé na mobali atiki na bana 5 alingi so mobali mususu baboti ne mwana moko na mobali to ka bondo o ezaki mauvais sort ezaki ba koza na baba si ba koza na libala stabilité nde bazabu baba si ba koza na libala te do makamna bango ezala kabo en plus to détourner mémoire na ye aza batu mo ba msu ndenga to na zakilo yenge ba lo bakena la o ala nando ina e kombo ilanda ka mais oui kombo ilanda mais la nana ndenga mabe peut-être ninge landa so ayenda ndo inwa yende OK aza mutu mo baba alingi ba vi mo ko la trop ba libanda no so te na âge déjà 51 ans ko on a bisa ko si bana ye moi de bosso moi de bosso déjà 51 ans
Bamarambaza baba même si tant ayaki nanga moko na yesu donc nazwi sous Johnny Walker na baki seli lisusu na kata congélateur donc dosé babito comme préféré Johnny Walker azad demo ko azana na masanga ndeza na muto ala n'esprit masanga Johnny Walker ndala taba en plus ba dessiner na whisky tes splendeur bata cheval na fibo voilà na whisky na ba dessiner mutu asimbi fimbo Bébé explique quand micro Johnny Walker nazwi na juste esprit voilà tant ya auto ya déjà na côté na magie maintenant na comme na niveau na tena na invoquer ce esprit Johnny Walker na juste na lati ce esprit Johnny Walker donc arobi makobi malelo na ba 8h alors ozonga tina ba 2h tant ya bongo soule kwiti na niveau likolo nanga moko to bima na koti na mvutima mbongo yake na ngoma kama na posa sala sana noti amina ka mbongo ngana ye to zaka misatu na maliki na ngamo baza mwanda mbongo ngana ye biso bisatu to bima donc moi mke na kata mikolo donc na aveugle bono ngamo na bando mela masanga ngaso na meli mke na meli kazi so na meli mke na meli kazi to bando mela mbongo nyonso esila kawana donc to comme na ba vimo le quoi ba chaîne OK na ba romoni moi papa moi mkola ye na jeep oya na bino no soboye na koti nanga ando za bata mama ba yake moi rapeti nanga kete tita vie wana ke solisa ye tellement que moi mula maman kuluto wa 50 oui maman kuluto nga bonde na za bwana za pe okonda non na récupérer vraiment ça vous a rapenza munene ofandi muta jeep amoni a sepeli biso nyonso moi en mini so ba jipa mukuse te kilote mo moi ma papa mo boya na bouchon ba jemo ka ba chelwana aye na mesa ko na bon eza yelo mo ebiete mazanga na terme mo ndoloba mbongo na ma mbongo na maboko nzoto na mbeto koko na ntema kulutu na biso oh père modèle donc avec sa mwana ye yo mama 50 ans ça moi ninge mon ce sont des esprits possédés dans tous esprit ya sirène pe ya nani mbongo na maboko nzoto na mbeto ezali ba esprit on va voir monsieur en cri hein ezali capable on va te parler esprit la capable ya ko manipuler comme ça mkolo zoba makamnyoso donc ezali lié conscience na yeki mais eza réclamation la sorcellerie ko biloko aboli yozo kanza ki mutu anzo sa na propre volonté mais ça pour accomplir mission ya monde à ténèbres et Jésus soit loué ça va bon à beaucoup tout cas bon qui ne bo vandi na bo marché wana ba DJ ba Carrie Claire ba cheta de lemba oyolo ba ye ba biso chaque jour samedi dimanche to za matin mais so oyo ki aja mwana na makambo lo ba donc réseau bala na te quoi réseau bala na te aju ngana ya ibisinga ye na makambo sala na éviter mwana kozwa penza cours apesinga zu tableau advancinga non réclamation on y va donc babilo mo na tete ngwana même si ti kuna na poto za ka mutu mo ba boîte akoma kozwa bananga babandinga processus sa prière à délivrance ndepe na mona epe moi conscience et vandi pas comme il y a des fois pe ma dimanche ata ok l'église mais aime ça na ba YouTube akomola na mate mais libosa ça ki mutu mo beka akuta ata na oyo ko mutu mo dikolo donc pas bana basi za ngwana pa ya mobali yangola ndaza bien yangola te yangola pe to sala ka association na moi sina zanani moi sina liboso abala vraiment moi sina wa zaki ndoki comment est c'est triste hein famille obimé baby boy c'est le diable déjà so ya boy ba lo baté moi sineye o alinga kazaka ye moi bi ke moi ça ndando tu tazo e banka non ba uté déjà ko e ba to na tanga ba na sala loko a moi perte ya mémoire na ndako avant to mona pasteur Timothée na ko ma ko lo ba biloba lo ah do aloko yebi ne ol kazala ndo ki na e ba yende total yende sco infection e kanga e mabota mais nzamba sunga auto zo moi si pe moi so asambela ra ba uti ba boti pe déjà bana ba comme na bana misato yende sava na pa wana donc na evre na monde kindoki bana basa surtout ba vierge
il y a encore ça la attention à camarade de bête solo va na camarade mo ba yo tunuka yo za la vierge oye bi sepe do o lo bani ngomba mo na facilité boy o no nga la za vierge oye bi te a tout le bon point parce que ya za muninga no mwasi a pourquoi luka ye ba question za vierge ou pas so lo bini ko za vierge en ça la ni so lo bini pe ka ko za vierge te pour la nina kamelo mo bali to nini non et na sens te wana za ba vérité mo privé ba na veni des à la cabane parce que naki moi l'amour ba le baba na baleka mungwa moi ba nkolo pe vraiment ya gravité mais ba ya ka des à la quartier na pas ya mona beli ya la commission comment voilà ya moi qui yangi pe bandi comment non ai pas bi ah moi yo banga ba tout est combien poli la tenue sert yo na la boire la vierge atuni moi yo lungwa yo na age na yo ke tu na ngelo abungu po o sala moninga na bina tuni kana lote la kiondo to ma violé o so za la vierge natali non c'est pas vrai non on dit que maïna na ngelo ke wana to be tala nzambe ba moko non yo bande tala pese mayele mbava balusi amo bandana en place à la bandela non répétez obengi mutu aza mokolo no yaka no komana ye pa komi ye pa ye asende tabando atesanga nde toloba ndo gangelanga ngasi tamorana se yo kana kana tunabi obininga bi est-ce que vous êtes vierge ayi singa bi yo na age no to ngelo ka bongo posa ninga bi na lote la kiondo to ba violer so ko to za vierge mitali ro nyo kwa ma ngo kenda ko luka ba fongolela yo nzela oyo capacité so ekomelo ayi singa yo mo mke maloba kilo melo ke fundo pa ko na biso na bifunda na obo ko ndele ayi loko te pana ma ko ndele ko mutu tisko sanga ni ase kene la longo liepe impolité ça la longo le na kina ma na benginga na bi mutu bozaki na eposa na ebité si c'est vrai mais ça reste que à vérifier abi bon to tindele mobile jeune garçon mo bena veni na biso pe kazaki na bisala mabe to sangani na ye to sama be ya via venir comme moi oya mwasi via venir obi azana msama be na o mwasi po olanda na kinya welanda mo via venir ye azapi na msama be afutu cha vie yo lo bana nga na okoma to sindele ya na mubani to bi tato ana posa to récupérer serana mais to mona na ba façon mo bende sinanga boye na mona ne na sate to mekano 500 mael to 500 mael babi comme ki alobi kaza vierge c'est que ngam no bi maloko ngam no de vierge ngam bi bon to te sema sa mabe donc to changer to te nyoka na place za moi mobile to te nyoka nyoka na kwa kile venir na kati cancer à matrice ndi ngo ememe na liwa ya na pe alingi comme une étape qui est bas limane amoni que réellement azape vierge na nzela ndezala ke bo excusez moi pour le terme mais a éjaculé venir nyoka mutebima ke fandi yana na matrice après c'est là ya on mobile kimine ya komiso ya mama sa yo luki alongwa ngana keno wapi o dena kina posa déjà na jando même c'est pas la vérité on a kina posa dena sa kina keno na moi sinanga na bale akomo benga na ya yabe atiki na bi o zaki na ngo poso sali pa na nga merci et kufeli na opete ya yabe comment ça vini pe na ndenye na ende sala comme na ba période bo o par règle douloureuse sali bumu passe et comment bo o noté na kati infection et développer makase comme na matrice o matrice c'est comme bo cancer à matrice de c'est généralisé ti yango auta kukufa ya na pe alingi comme une étape qui est bas limane amoni que réellement azape vierge na nzela ndezala ke bo excusez moi pour le terme mais a éjaculé venir nyoka mutebima ke fandi yana na matrice après c'est là ya on mobala kimine ya komiso ya mama sa yo luki alongwa ngana keno wapi o dena kina posa déjà na jando même c'est pas la vérité on a kina posa dena sa kina keno na moi sinanga na bale akomo benga na ya yabe atiki na bi o zaki na ngo poso sali pa na nga merci et kufeli na opete ya yabe comment ça vini pe na ndenye na ende sala comme na ba période bo o par règle douloureuse sali bumu passe et comment bo o noté na kati infection et développer makase comme na matrice o matrice c'est comme bo cancer à matrice de c'est généralisé ti yango auta kukufa akufi pe tobi misa kiri na mungole kiri na biso to lié mais
complice à famille de la Lobakazanga. Tu t'es sollicité car côté famille à maman, côté famille à papa. La famille na bango. La famille na bango. Bah oui, bébé. Tu utilises ami qui tata moi si noko. Débat toi, on n'a pas bango bah maloko côté papa tata moi si mutazana tête côté ma loko. Tu utilises ami bon. C'est à yo kufa. Le quoi bah c'est un ami balé ngambi. Moi encore déjà na seli maye. A kufi sko yo. Bon mususu na kezula bi. Bon mususu bon bah tobi to définir acheter. Oh nous so ka déjà comment na ba période. Azala mukolo na azala kino mais aza vierge. Ye wana katwana posani. Twana posani ngamba. Makambo obo senga ngai eza tellement difficile. Ndeti sko o wana yayana na sele mayele. Sko ndeti mutu msu o tozani age mona ngai. To azayana ngato ndeni. Na luka kaka na luka kaka. Et ça, il y a moins 2 semaines, 3 semaines, on va aller dans le lieu. On va aller là. Avant de ça, on se peut passer un niveau de pouvoir, on a qui n'a pas ça, on peut passer un casse. Après, on a baqué c'est nous. Oh, t'es un qui ça. Après, bisous tout ça, ni tout ça. Ah, la fin, il a baillé une semaine, 2 semaines. Pardon, Anne. On continue. Là, vous voulez que la famille, complicité de la famille, de quoi on a pour faire qui a moi. Na beaucoup partage les aranis. Ndeti et alors wa esprit est lié à n'amoti so ne bando kimso baloba kete to balusi yango musuni tabawana la buzoba ezaka ke pa masque bino esprit est lié à ti parce que les esprits te evra na butu partage ça ndeti ngai souci na biso makila wana eloko wana na ebite social merveille dans bon makila wana ndeti tellement que nazaki batu nazaki baka na kindoki apamba te bana magie bazape na ba force ya mai ba makila na ndeti musu basalela ngo ba makila ya na rolo ba ya nzoto mutu ba utilize ngo na ba mafuta ba kotse na ba mafuta opakula ba tango na ba mafuta ba musu na ba nini o ba kiba tomate ba bilomo ya bongo na basala ngo na bilomo ya bongo o kolia pena bo ndeti cher musu ni ndesko ba kosala ezaka eloko ba complice parce que ton pe ba bomaka musuni pe tozwaka te to récupérer esprit ce que comme esclave ça zaki na part nzambe te okende wa comme esclave monde ténèbres makina loka wana ba zeki mana coupe ya mwana ezala nécessaire to meliam ya mela to meli baka bolona ba cérémonie même niveau parce que on a loka na babilo loka bolia ko ba ko libérer ba pouvoir sindo ba pesa nomba mutami balos bakende mutami bale ezala nezaki ka na entourage nanga peka nde ezala loka parce que kokola nanga ba camarade âge na bazala epinzete même si ti lelo bayebi nazala na batu mingi oyo navanda na bombaka mingi baser notala yaya oyo amukolo aye mwana pasteur en face na biso notala yaya oyo pazala bien amona enda azala bien na bavie baloyengi te parce que mwana so akomi na kindoki mayele mobe emataka mayele siko ya mabe emataka azala pe na nini te bon na sa léger ndeza la ra mbule basira mbule beti to so wana mbule to bibi na so libanda na bakala so pamba to so ko ebe ya yango alati mwa kilote na mwa bikini na sa léger na yena meki na simbi na tolo po aseki abi wa sa mkolo vraiment ya gravité mais par rapport à zaki mkolo na simbi e bwena libeli atalinga fente ngande tabeta ngana kiminete yi le kimina na kata pa na biso. Après toi, la qui déjà c'est moi déjà moi faiblesse, moi pas mon tout à la rigueur. Après mboula dans ngati na lupangu dans gronder ngana ne moi makasi. Na moni ane déjà faible. Nga kupa na ngasele we boso ezaki moi mbani. Azini. To utiliser mini bani. Non, comment on pepele. Donc quand la chose ça qui quand alandiote salika na air wana na kimi na ngai atiki nengo peleki na moni pe lobi na ngope ke température ça non normal na bité na tindile ka mobali muto tester soit à vierge moi mobali na utiliser ka moi mobali mi opeka za misala mabe parce que boy na ndo mona ngo kilo na dominer na ka mutu te o azanga na kindo kimba moko azaki ne pe fazer ya mwana mobali to solo likana ito yo kanto bi mwana oyo asesol beke pa mama bongo sela mingi nzela wenze mo bakulo mo ezana na mata boko kanga e bo violete mais bo tester ka so azani ni aza vierge o ça va na pesi mbongo muyibi na ndaku na yibi mbongo na ndaku na ke pesa mutu bambo pe na ndo yiba mukite o ça va ndeza la pe komi na ba pourquoi part de 18h 19h nda akendaka
bami balebele bafase bamosusu babimele na nsima na liboso bakale oyo babwemi okakanye monoko bameki oforce boye bamoniki te aza vierge na ntongo nango mpe bayo oyebisanga na mwe na ntongo oyo ezaki bamama na bafungoli wenze te nga moko na lamuki nake nakoti na wenze bisika balala na banesa oyo elo nayebisoki ondeni oyo eza nde oyebisinga ngabi voila ngabi oyo nazoye na jambe ke fona zokisa ye makila ne ka oyo etangaka na mabele mabele na so na récupérer ngo yono tinda na monde ténèbre sacrifice ke ba mo ye una yina tina oyo ba famille te parce que to aki na face na ye ba ke déjà bien ba makamnyo so na ye ba kina ezala ka jina likolo to saka na ka ke na ye na bambi no libanga na moni ke libanga ngo na bambi ezui me azokite na sela nini oyo kitala ta le panzela ya mikenike ndeka to saka na yo na ozokisa yo osesanga ba jina ozokisa na ninga solope na zokisa awa koto na zokisa pota vraiment dans la poétie pele kitata na zoka de façon qui aime qu'il est tanga na mabele ya zoki kanya na zoki na kimi c'est rapport mais au mono comme vous ya boendeni comme batumbo ko na biso gangela ngalo baloba ngako de tana ngati ti batamo température comme normal na bimi na balabala kota mabela ngo makile tangaki na ye moi qui dit baba to faut être on kimi na toilette basinga lingo kana papier bora na libula toilette nzane na minute na niebete na zala de na contact na Jacqueline parce qu'elle a travaillé à la toilette abiboka kana libula wese na bwa ki ana oh sacrifice accordé mais parce que so bandimi makila na miroir na bango yando la oh sacrifice est accordé oh ça va mission complète na butu to lali na obima na nganga moko na bimi parce que na ebi déjà les to bande ko kuta na centre place mo to benga ngo centre c'est que baba munene ebwe muso ebwe na 4-4 na qui petit wana oh sacrifice n'est accordé ça va tout se payer au sein d'une mission bien ngabi ça parce que récompense na nga ezanini oh récompense na yo tu es ça que patienter to commission na niveau oyo luko comme mezana na patience nga na bi ma kamba passer cette année te binu boye bisanga na moment oyo récompense na nga ezanini mais yanga kufaite akufaki akufa na maladie akufa yesu ko ezali to rolo bandeti ndeni pote côté infection donc complication mo weza ke so za wana discernement comment que makambu ko eza normal te comme o mbasu o boye do côté infection vite poto bo bakanga kyote bakanga na mapena bon maman Tiffany bon oyebi nga vraiment non pas tellement même so kainga ko imaginer même pas te kenga na la police pour na sani mabeno sala inédit non komati apis yo mo pe pozo idée ka boke kangise to botala na mwana ngo so pe na bandi owangana na ko bandolela mais na sala kengo no so owangana na bandolela ko na biso pe za ki difficile pa ndimi na mutali banda que soit preuve ya ngo yo yé mais nga ka to na lobino e pa ne pesa no azaki bon moi ba ndeza la million pe kimbate ki moi complexe ba otala ka ba yo ki aboka yise mama ba ngazala na poto papa ba ngazala beta ko famille papa bon famille mama bon moi ba complexe moi bon kota et les gens n'ont papa la bombe ta sala moi télé mahalo ba mais et les gens n'ont pas bon kufa pour la pota la malgré te pesa moi polémique mais et les gens là et au salama o récompense na eza nini o te yo zela na moni batu ndezala ba luki ba disparaître ba monde ngo za ke belé ezala ka awate ko ngayebi to kutana ka abu ba ngba kesusu wapi na moni batu bazongi baye na bakanya ba chef coutumier kan mako aye na nini o bazegi cheneta bazegi bazui cheneta bazegi ba letinga bazui kan ba pesinga esinga na toni bango osko bo pesinga la scène bi eza déjà au moni demi na koloba un tiers ya pouvoir oyo ozana ngo na futur ya moto pesu nga bisko kadi oyo na bazegi oyo la sabi banani balata bakana bazegi ngabi na mona mingi ba chef coutumier to basalela ba biloko oyo to ba nde to benga ba umbu côté moi za ba umbu to basana biloko bonga biloko no sana o te ke ba umbu bala banenga ba umbu pe bala ba chef na nina bana ba ngone so ba chef coutumier ba ba to mo bien o comme ce chef na minute ba ngabino comme chef o ça va pouvoir pour personne na comme chef chez yo pour ba no commander ba to na ça va Tito Fande, na moi dans de plus en plus maramba kindo ke ko la de plus en plus comporter mais au bébé maramba mais au ko la et ko ta katina tino ko la 7 ans 8 ans na âge 9 ans
et comme ce qu'on est à notre classe et comme il y a qui est tika na mai na qui est classe pour na qui est ta classe esprit est beau na ko ta na classe na ko ta classe na qui est wapi donc on senti que les colonels on a pour sortir au tourner pour menjo to ya batunde babani c'est comme ça comme merci c'est à Anna pour na lelo et ça juste introduction to suki nano awa ndenge nyo kindaki kota na mai ele kana kineno longa ndo kisiko koma mutamai to yeba na mikolo ko ya kanwana izaika spirituel to comme un peu physique ko longa on kuno ipo bombi ananda na koma na nanda ndenge ni ezandeni ya lokolo lomo ba pesinga mo na spiritualité na na butu kana zege na moye mona na vraiment mobimba kande bimika moi petit batongo besika na lalaki na tongo na se retrouver na moni moi nzete moi mukie na forme ka ya kana moi liboka mukie na zege chaînette vraiment des zege vraiment chaînette ma ya ka vraiment ya kingo et bien na likolo ambe tout tant wala parce que to bande moi écoute ces zege vraiment makasi na fongola que écoute ndenge mutu ne so so ba pese ki ndokelo ya liboso ba sala ba fongola misu ba fongola matoi parce que faut bando mona bango bando yoka bango à partir na denzela na ndo za na facilitation na parce que soko yoka moto mona monta quoi c'est kindo ezalaka pouvoir na to ba pesa ngo mutu ya nzela mo yango zala ba ko pesa mona kindoki na moi et comme ina butu boye mba mo ka moni ayoki pouvoir ane ya na des choses nzela mo bana vana ka yona kokono to zala na moment to zaki ka ngana kokono ngai après leki ya koko na ngai yaki kobakisama na mwana na mobali bayaki wana donc yaya koko na yo ayaki te te azaki te yaya koko na biso na kona so bando yo kana te bando yo akufa obeta so pa kufende nini koko na biso tabomai pamotima mana pia beta ona mama yo kabeta na elekana ni pozo ozoke déjà na kota kolonga na sorcellerie akufende nini po bayo kaka sango koko mukolo akufa ndeni ezala ndeni princerie mo boye église avale c'est bimisika ko na biso te maninga mambo asambela makasi malgré tout malheureusement atikala kuna tilelo église avale ça et ana kinisika to komo okende nga makambo église pe banda kala na ndo linga na ngo vraiment te mais que sambela na mona yo ba prière muso ba passer bande ko tufinga ndo simba te to komo okende kuna koko na biso azana eloko mo eza katine azana grâce ya babenga ngo babenga ngo ne amona na ete ngana ni parole de connaissance bon voilà à la parole de connaissance nzambe pe asalela vraiment tellement soki eza ke mi pesi na prière nzambe asalela mikolo na bakomba bitumba ela ngai il y a des comme ça bimaki à tête eloko wana parce que bande ko déranger biso makasi pas fort ni esala mananda ko ya prière te ba moto nanda moi biso to vendre déjà donc esenga photo bima tana posa to sa mona notion na lupa onde zala ya lokwa musique lelo bo kende kota oyo lobi na bozonga kota o se komi na tourna ya bebisa kaka et puis ça ekanda komi na miso ka sa nini aboma ele nzela accident des akato simba ninga ne to kende l'église ngana mimi na kotina na nini o na pina mutuka na ça na accélérant ngwa ya bando ya vitesse to ka tsa grand boulevard na lumumba to ka tsa mutuka to zelisa ngo menga tema na ko yesko kuna des à la frein et calé mutuke ko moya ka vitesse accident ko na biso donc nzambe kaka o ezeki mutuke komi pembe ni yeboye mutuka boye donc ndenge akimela ngwa mimana ngai toke ko ya na ngambo na accident raté biso to super bis na pe kutana na kosa ni kolela mina yeni toke pe église be prière des à la prière à komba to bando sambela na prière vraiment nga kututenda bando sambela makasi na nga parfois yo mona kwa na sambela mais non ça va prière na pesa non ça va prière na pona neutraliser ka mutu to zane pembele prière wana bando sambela des à la bando tinda zwambeli bando boma bambuna no nyoso bando kata bango bando ba prière wana ezaki efficace bando boma tant on le bambuna ne parmi bambuna ne ngape na zaki après prière wana na bela vraiment bando boma bango bando sala bote et si zaki ngane esko connexion ba déranger même si na connexion toyo kana soviété ti mo esika mo ba temporiser des à la prière bando ko ta malili ya ba prier trop abando ebisa mo ni likambo ko na bina sali ngi asanya binga mo pende na za awala likambo do bana ngate ko ngamo pende na za bedo na ko ka souter na mo rappeler ça mo tufuma na denti na bonga na tempesi ne kende me na mo na penzele zate abisinga ngana vandi a ko na bino
ayena mbeli achubinga na mutema achubi mbeli na mutema na ebisi ozui olukela yini kasi ngolo bana ngabongo yozela na kenga mukote et puis c'est trouble ka biso na biso c'est que tozanga ce qu'on a commis mal à l'aise trouble donc na ko kasute ko na biso de place na atenga entouré na moto moyen na bimesika na zina bimise esprit na ma exact donc connexion zo ya pe mais na moi passe mais quand même to bande ko solo abakweti biso trouble to vana na biso pour ya ane le kala séminaire et une semaine lobi c'est zaka pour ya ezaki ya bambeli lobi ya minduki ngana binzambe ngana kufina ngana mfifa ndeni na lobi no vivre ndeni na mama botele c'est comme ka to qui prière lobi na na bandi osaba makamna nko ba manœuvre pona ke soko na telemi na ngaye bane ozo sala nini rezo keni poto kenete mais pe mbambaka tito kende ye minduki zo munduki bando beta bani ngape na bimisi munduki na ngana zaki na yo beta ngape na beta po na minito toza sans pitié yo kelanga matenga ngolo kelo ma yo zo bumsi ya pembeni ngasko na zana ye pa beta munduki to ngalo ba sutu ndezala ke soko baluka na so atali so mpana na kufi na ngati oluko kima ngobe mais azo yeba na ete ye bate ke ngape na parmi ya batu oyo abundisa ngabi ya mamu akana kingo oto akana ngaboma nga enjoto ni mava boma nga na jusqu'au rêve tu ngabia fa yo boma nga ni no boma ngape na bimisi mundu kinazo beta na ba inosa bazaki na kane so so ete na beta l'église il y a une église faut qu'on évite la distraction tant on sambela faut sambela parce que ndeti biso ba oyo surtout tant on a kona alt tant on komi na mai ba miso ba no pesa nga na église kende banana ko kokwesa ba frère ba prière ba tu bando kanga ba prière prière à combat ke yo poye na prière à combat mais ndenge na nga bino bo bundisa biso nga siko na yo bundisa bino live il y a une église distraction ça la ma de temps bo prier tombo bisambela zate ko sambela on a te prière baninga mseza pe protection na kita di l'église mutomta kinda complète cause na yi enfin abomi aboma ki nzela prière abanjo bela abanjo abela ka atubelite te atubela te hane mtema makasi appendicite bandi appendicite na mbali boso na yo appendicite obe ya mois une semaine moment il paraît bani balo baka appendicite ngwe banda ye kala ayoka na likolo appendicite c'est kanga likolo na non azape déjà mukolo bino pe bana botanga boye banda na comprendre que ezaki likamo spirituel ayo kufa na mo appendicite et parce qu'il na kati basali ba opérer mais mai wana etikala qui est compliqué kaka maman le kana za en sorcière maman le quoi oh base koko na tata moi c'est pas kufa yebe koko de miso na muta ne kirana en tête 3 personnes muta vivre kati les angaya na kumisa nzambe oh bete nzambe voilà na lia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu oui alors est-ce que tu bonjour boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo chela bino mo mkio naza nango na agence moko boye Nazareta qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Yesi ya fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa simbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandé que on bazana niveau qui ça même avec un petit rien
Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au Sunkayo, à Ozuka Bilogolia. Eh, Maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Pour continuer na Anna, on a juste introduction. Papa, Mambouzé Béni. Ce qui est là, maman, il y a Anna. Qui comme on a eu Nani, Chichi. Comme on a Yakala. Chelsea. Ce maman a Chelsea lobby. Naturellement, il y a Chelsea. Ce maman lobby 4 témoignages. Non, quand on a parce que dès que ça bouille et là on a basu banda lo chi lobby mutoti ka londi masuna kana ngai moko na yoka une fois ko na biso ya l'église boso na papa merveille le témoin to telemi ba boso na kati biso di banda obingeta ya merveille te aza serna OK biso li banda to yoka mama biso ndinga tuna papa est-ce que moi na ngaza réellement délivré Nini so prouvé toyo katile na zana article ondime na nga soute ti sondeni parce que bango ba mona na ba niveau na makambu o nga na sala na ebite ba mona ke et comment un peu impossible que nazala délivrer même si koko na biso na munoko bezonga yam comme susu nga tune nga lo batombolo bana nga zonga mutasali fièvre na ndako bota musapenani biyo bando zonya omoni kobela bozongi na zongi na ndako mwa mikolo wana babia ke bandi obeta bino bolo bani na yena nini oyo na yena bokauki sikoyo naza kutu na kati église na ovanda me bondima na bino ngate boso na ye awa na comprendre bangu bolimbisa nga famille na nga na mutema bonzambe na tika loboya bino 15 jours mais ceux qui bino bo préféré boboya nga pona ona parce que na tangi ni kombo na bino komba mutu te na bimisi pe komba famille te o ayebi nga yebi ba o ne so botala nga na yebi te mama malgré tout asala moi bani na ye ba base na ye na YouTube ba video na sala na ndimi na ngate mama za koni koleka matifani na ndimi ta sala ngona basanti parce que pourquoi bolo ba kena sala tena tike pourtant na mona kena nzela ya témoignage ndenzamba wa mikofungula makamu so ndenzela koko ayebaki le Nazaréen kana ndila utala to babengaki ayebaki yango na nzela ya frère baby témoignage de bosso de ya frère baby après to yo mona ça eza nango inutile bolobake so bokangisi papa bato boni no bokangisa ana bana 7 ana mwasi na bana so bokangisi bozana na mana ba mapasa ne bazali bana na yo tika to témoigner ngana témoigner na ka so bakangisi papa bato boni tubu kotanza po ana famille na yaki para famille mukete famille munene bato batela ye mutema bino bokangisi po na ngai sko peuple o botika la église bino bobando yo te ya bango bato batika na église ndako ne bino bobando liesa ngo yete mutatindi nga volonté na nga kande na lobe na sala te ndepe conviction matika ke na sala na ndimi na sala o etika libotike la nzambe famille na bino e na aucun droit ya samba so bino mo bibisité pondé na za bino bo bomoni bo vandi kinya parce que et samba so bomoni bo bandi o répondre te wana mwana biso te wana bo bomoni neti bomoni te leki na ngo bas ba mono neti ba moni te bas aneti ndako ezika moto bavanda boka balibimisa te bavanda ka bango aneti bamoni te kasi po na nzela na bango
na sampo na ngapo e msu na kata lupango ba msu ba yebi identité na ngai na kata lupango na saini kama mamba lungwa kuna ni mandoki sutoto na bandako yiba bango muyibi na ndako to bo finga ngana butu mutu no sa yoka bo sani bo sambisa ngate ata lelo o bolo bakete oza mwana biso neza pe kandenge mokandi batu musu ya quartier o ezake na obima na balabala bazu mwana baba koti na kata ndako mwana naza na ndoki bo dikete siko eza kandenge mais makambo papa vivant aza poto pe ana tioki makambo o etali vi na nga botika parce que okola na nga na éducation na nga na ndenge ekota ki ne perdre ma vie na nga de côté ne perdre mana mona ta tanti mote à contribuer à nous en contact là papa tous en contact. Merci papa Timothée dans une minute. Merci Nabande Onios pour la nabiso les apaches bonzambe posé sur bonzambe et tout ça pour la gloire du Seigneur parce que le lobby suit que le Seigneur a vaincu pour le sang de Jésus et pour notre témoignage. Alors témoignage en Béangoyo à Camboyo bozo yoka ça une introduction on a beaucoup de bango pour na bola mana et ceux qui tombent tout qui nous semble ça pour na bola moi Jésus so na dina bomba on sait que na bombi na zo bomba ba mystère ya diable et nga na appelé na moté je suis un appelé de Dieu makambo nous sommes merveilleux à témoigner dans les nous sommes témoigner les lots c'est à la témoigner c'est pour la gloire de Jésus alors na apprécie tobi na bande nous sommes pour baser occasion pour la likambo yo soza na mwana uzana ndeko toza likambo n'hésitez pas à couper ça Yesu problème mwana pote Yesu alonga ko alongi lelo merveille oya longa mama Tiffany oya longi sœur Anna oya longi frère Awaza ki alonginga et Yesu pe a olonga likambo uzana ngo numéro de téléphone numéro ya téléphone na biso ezali 089 99 27 616 089 99 27 616 Koloïs Apamolabi. Merci Tosuki Bisika Ozokene na kelasi pona ok nous tanga mozoka makolo kilo poane ozoka makolo kilo to koiba na mikolo ezoya to komi na suka merveille ok ne na sorti récemment parce que doit c'est la musalanzi to dévoiler kaba Eve ne muzo sentir nde obongwana est-ce que c'est un appel dans la vérité moi Tiffany c'est rien que la vérité qui sauve c'est ça qui vérité des vérités on te mis ce qui est vérité dans la vie d'un homme nanati oui c'est un temps tane non kota la na bisenze la témoignage de la moi et j'étais Nandimo témoigner Nzambe na mi exposer liboso batu Nzamba batina. Ana tanga yepe. Awa yo dimi liboso Nzambe liboso batu nzimi koleka na liboso batu ko témoigner zala motema. Batu no sote bo linga yo. Ba filmo bozala. Ba ino bazala ba critique bazala. Mais zala la motema ki bozambe zala motema munene. Parce que ozo saleza musala na ote. Osa musala Nzambe. Biso ninga nena zawa na sala mpaka na ngate ya parti motete to sala pona œuvre ya Nzambe Bible le binga azali su yo za le boko papa za matif biso no sa to ressembler corps du Christ o ekoyela yo lobby et c'est l'occasion que témoignage n'est à la limité Nzambe dans la première position et inda ebonga chaka Nzambe liboso o aider yo tango inda ki otika kati ai atika boko te lobi ke yo alisu yo aza liptoi nga papa Timothée lobi aza na etenga mpe lobi na ete yo oza makolo eza simple évangile papa Timothée arobe o babengisi entete merveille yo nozokabola. Merci, c'est juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Papa Guy Nabandi Teboyoki, Nekab depuis le Zissa, de Konanga Oyoki, Marlène Mouy, maman ya France. Vous partagez mission. Nana posé kota tinanda kwa maman ya ba Anna. Donc partagez mission massivement. Yo côté là, yo partagez ka tie yo ko ya. Cela peut ezu et que ko ila. Donc na bolingo Nzambe so ngobikisa molimo maman ba Anna, kata pati mkie.
msuku ndo na lobi te ro etali famille na bosa naki bande kwa koko na biso baleki na ye obeta on a tout wana mama kota otala pour cette émission so atali na bika obenganga so abenga te se mbala na otanga kombo so na tangi kombo siliki ayo tunanga so atuninga na bise pourquoi tala ke mission te donc yo partager émission massivement et comme tina ndaku na ye so quand le cas délivrance Zambé ya papa Timothée Azan o asisi kindoki amwane capable pe ya kopesa ye mukanda azana mukanda te ya kosaka so matalo pongo na ntsele ya osala ke azwa kimia na motema donc ngaku tu pona bino boko sanga la famille mobimba boloki délivrance balobi l'équipe qui gagne ba maîtrise amuka boko sanga nyo surtout boye papa Timothée papa lokwa sango bimi sunga biso pe kaka to le kama délivrance donc c'est un peu ça. Partagez cette émission massivement, maman Madé, Kebani, maman Betty Kokelea. Donc, tout le monde, surtout la France. Les Camerounais essaient à bender la France. Ban à France, ban à France. Ozan à France, Paris, ma ville de France, Ouana. Partagez l'émission au prophétesse Mariam. Partagez l'émission au Ekotatina Ndako, ma maman, il y a ma sœur, Anne. Pour aller à la réalité, il y a Munguna, Nicolo, il y a Vina. Quant à moi, je vous aime beaucoup. Restez branchés et abonnez-vous massivement. Du jour au jour, le 13 octobre, les Nazareth, qui les Nazareth, ça 8 ans. Osana fleurs, osana cadeau, osana carburant, yo pambouama, yo kalma témoignage, ma prédication, olingo pambola pe bana na yo, ya na yo bandiko na yo. Il y a les Nazareth, en tout cas, la 12e, disons 8e anniversaire, na moi, maman Tiffany, oyo, ozwa, qui est à la borfela. Na 13e, disons le 13 octobre, où maman Tiffany, na moni, bozwa, oyo, bosomba koka, na moni, boke noté, na bami tuka, na moni, bope action de grâce pour les Nazaréens, et ça, le bienvenu. Tozo zelango, et talisa, bolingo, toza nango, pour nabino. Quant à moi, je vous aime beaucoup, maman Fouratabo. Yesu azongi te tokutana mikolo ezo ya lusako mokonzi. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kante elobi kolaki mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te